Réalité ya bana kino. Après 3 jours, il y a deuil national na hommage à premier héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Lelo ezalaki mokolo ya ba obsèque na ye na place mémorial ya échangeur na commune ya Limete. Liboso ya deux chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi pe na homologue na ye Denis Sassou Nguesso oyo bayaki pona ko rendre hommage monene na Patrice Emery Lumumba oyo azali parmi ba père ya indépendance na Afrique. Na présence pe ya ba délégation ndenge na ndenge o ba wutaki ba mboka ebele, ba konzi ya mboka, population dans son ensemble, pe na famille na ye, nyonso ebandaki na culte écuménique ya bangomba ya losambo ya mboka na biso. Tango azwaki maloba, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asengaki na ba congolais nyonso, bakota na école ya pardon, ya justice, pe ya réconciliation moko véritable. Pona ye, ba congolais basengeli bakomisa esika oyo Lumumba azali kokundama, esika ya kokabola ba vertu ya komba oyo Lumumba amenaki pona mboka na biso. Deuil national oyo ezalaki na hommage ya Patrice Emery Lumumba, héros national, esili na ba obsèque na ye. Akundami ndenge balobaka na lopoto na intimité familiale. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans mokoka depuis République démocratique du Congo ezwa indépendance na kolongwa na boumbu ya banoko. Kobanda na Kasavubu, Maréchal Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, P. Joseph Kabila, na lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali président de la République. Kitaki na terrain pour na kopesa ba Congolais micro, basalela biso bilan ya indépendance ya mboka na biso depuis 1960 kino lelo oyo. Tozali kozonga kaka sima kaka. Cause tozonga sima pona makambo ya ba politique. Lelo ba pays ya mike botala peuple na bango ndenge bazali ko vivre na koseko na ndenge bazali ko vivre. Biso ato aboma mboka oyo numéro 1 ezana no ba professeur congolais batangi mingi bazotangisa bato na université kaka les mêmes professeurs wana bakozwaye batie premier ministre akokoma na terrain abandi kosala akeli cause ya moyibi akei na ete oya likambo soni te akei cause ya moyibi tala lelo mboka na biso lelo ba mboka ya mike ba président bazokota bali ko se organiser ba monaki Mobutu azalaki kosala akozwa ba français ayena bango tozana ba camp militaire ya ba camp formation on Nzambe asala naturel net bakitona azui ben secteur ba former ba militaire akazu ba marocain ba former akazu ba belge. Donc c'est ça. Biso lelo mboka na biso tozongi sima pourquoi mutanga komana ministre atonga ba immeuble akoma na basi 30 donc cause mususu ezate mituka ya danger makambo nyonso abwaki ekomi aye akoma na ba milliards na ba banque pere ba tata na banque du Congo bango ba changa ba banque ya mindele. Okomona mutu molete na reta mboka na biso soko ozi ba ancien ministre ozui ya lelo ba compte na bango ozoka ba milliardaire ba millionnaire mbongo na mwe vanda na banque esukela wana tala lelo nde ba agression to komozo formation militaire epesa makate moyibi yango etonda 62 ans ya Congo oyo nazo bisayoke 62 ans eza 62 ans ya pasi 62 ans ya pasi 62 ans ya pasi d'abord banda Mobutu yango tozalaka na Mobutu na este kuna bato bazo kufa en désordre biso tozalaka meme na bapoto pona nini awa na Kinshasa awa bazo ya TV lotere tiki TV lotere pour bazwaka bato bakende misale eza kuna na poto eza ebele na Amerique eza ebele mais biso awa bana ka kulu na machete misale eza te yo kanisi misale eza awa na Congo
machete ekobima te 62 ans ya esengo ka bango moko badepute baoyo nyonso bango moko nde bazoluka esengo mais biso petit peuple eloko ya malonga atuka pasi na pasi souffrance tala kaka biso awa ngai nasalaka na sous division matricule soki 4 ans yango oyo matricule ebimaka te fo mbongo bafutaka biso te esengo nini tokoyoka d'abord esengo yango nini. En termes de bilan, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le bilan est négatif. Le bilan est tellement négatif. Les gens qui ont régressé. Par rapport à ce qui ont régressé, par rapport à la gestion, bah continuer biso ba quand même boka nde bango ba ko ko za na souci que non boko est avancé. Par rapport à il y a indépendance dans les lots, rien ne marche. Par rapport à la domaine, surtout, il faut que fonctionne. Les gens qui ont régressé davantage. Ils ont avancé, ils ont régressé. Et moi, je peut-être qu'il y a un souci à peuple. Le peuple a se retrouvé que Mboka ba meka ko gérer on de malam. Je sais que Mboka ba gérer malam. Exemple que nous sommes dans la boutique na bien mutazana mutuka. Esengaka progrès ezala pour boutique wana ko avancer sur deuxième boutique, troisième, quatrième boutique. Mutuka pe ko koma pe mibale misato. Mais biso na ba domaine nyonso za enseignement, ba domaine nyonso ba minganga, ba domaine nyonso tout. Ezala bino ba pandisango. En tout cas, ils ont marché bien. Ils ont marché bien. Mboko za pe na kao makasi. Yango to senga ke ba konzi, vraiment batala. Non, le quoi to ka liboso. Après la militaire de ce ma ponami en 2023 vraiment ba oba koya bala taper souci wana baza na souci wana makazi que non ba me ko améliorer ba domaine nyonso tout vraiment pour to ko mboke ko démarrer ce qui pendant un moment où toujours ba boye mboke za pendant kao makazi toujours ko raté vraiment ba konzo ba koya na 2023 ba me ka po ile konizo za ka ce qui kufi ba réparer kaka. Pour jamais le goyo bakoko réparer et ça okufa te même mutuka ceux qui est en état normal bakoko réparer en te les biso pe mboka est en état normal te donc to senga banani bakoko ya na bala te souci mboka pour ba meka ko réparer biso mboka. Par rapport ya bilan ndenge bozo tuna biso na par rapport à ba pays nyonso ya monde ndenge développement zoya soki to bandi kotala ba différents pays o bazaka sima na biso République démocratique du Congo lelo bazui avance ya makasi na bamboka na bango koleka biso c'est que bilan na biso poto loba eza négativité nango eza sur le plan nyonso so talina na domaine ya transport mboka eza ya kokufa mutu na mutu azotia ba prix ya transport ndenge alingi mutu na mutu azosala makambo ndenge azosepela soki sur le plan santé même makambo ezosimba te sur le plan enseignement donc enseignement ebebi kurtu na ndenge moko bokoki koimagine te donc nyonso ya mboka na biso bilan eza vraiment mabe makasi ya solo mboka na biso ezongi simba mingi kobanda 1960 kino lelo yo ndenge moko auti koloba esengeli biso nyonso tozwa conscience na yango na banomen nyonso oyo tozali pototikela bana na biso héritage ya kitoko. Les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays,
mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Mais chose étonnante, aux hommes na kaka so ba moni biso na barabara, to on dirait to tambola isute, so ba moni ka biso na barabara, la Rwanda. So ba moni na face ese ya batuti, Rwanda. Pourtant, eza nyoso tout que aza Rwanda. Eh, baniloti ke baza na Congo, baza accepter. Eza lelo te ke ba obenga ba opesa biso nationalité te. Bapesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante. Soki ka ba bandi bitumba. On dirait biso ndeto bandi, on dirait biso ndeto za ba promoteur. Pourtant eza faux. Eza faux. Toza awa pona ko yebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso te. Ngala ko lo bateke o ba gouvernement ba yebi biso te. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. Pona nini siko to banda otambola na kobanga. To banda otambola na barabara te. On dirait to banda ka otambola na butu. On dirait toza banyana. On dirait toza so de nini na kobenga biso na yebi kutu te. Ba ede biso. Ba pesa biso sécurité. Pourquoi batu nyonso? Toza ba congolais à 100% bino pe boyebi. Bino pe ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso. Ba longola biso na makambo wana M23. Toza M23 te. Eza tout cité qui a M23. Eza bongo te. Biso toza soutenir FARDC. Toza wana po na FARDC. Pourtant, boyebi pe ke na FARDC toza na ba officier ebele. Mais batala ka bakambo wana te. Bamona ka biso na ke toza M23. Tozala na bomoko. Ozomona. Il faut tozala na bomoko. Bomoko elakisi nini? Ozala muluba mukongo mungala muswahili beto na beto ndenge wera so na yembaka. Donc lelo nazo beta sete makasi. Ba oyo ba ni ba attaquer hôtel pona tel batika makasi zo bunda. Langage de la diplomatie au solo là. Non, Kenya koyaga. Non. Omoni sikoyo. Biso ba côté la biso ba. Omoni biso na bisayo. Tozana 9 frontières. Combien de pays en Afrique ont 9 frontières? Total ananamisu. Makambo etali kubunda po na ekolo. Bato basala ka guerre eza basoda. Bato bazo attaquer biso baza côté kuna yo binisi machette na Kinshasa. Est-ce que l'air bazo beta bal to bombe ro papa machette, ro papa nani? Ozomona. Wana eza ba stratégie ya manipulation bazo kotisa na bato. Mais le peuple congolais il faut yeba que mokonzi mboka ndenge na lobaki lobi alandaka seconde par seconde situation sécuritaire aux Africains. Et puis il faut battre bitumba et ça la marana stratégie. Nous sommes salama toki le battre. Pour dévoiler ba plan. Non. Mais il faut yeba que chaque centimètre en boka et vous allez défendu. Pour ndenge tozo kende plus jamais. Baoana kande ba mesana mukolo zali ba oswama. Obi Kongoza ebembanyoka esila kasomote. Ata toza na bakoko so ndenge nini. Mais badongolo miso jamais bakoki kolo, jamais. Bobo bango na mutu. Parce qu'il faut batuba comprendre l'enjeu il y a guerre. Et ça là déjà dans le passé. Il faut bano ya biso bazokola. Ba comprendre makambo zo le kalelo. Bangonde ba rediriger Congolo. Bayeba, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle attitude il faut avoir na ba voisin ou ba kanisa kake po bango baza malamu, il faut Congo zala na problème. Ozomona. Donc awa to comprendre banjé na biso to sangana. To milengela. To ceux qui toza na bomoko infiltration kokota wapi. Pourquoi jamais balonga Congo? Parce qu'à chaque fois que makamba boyaka tout beau ça n'a pas couleur na biso. Et bino ba média
principalement Bino Télévision Nationale. Il faut vous assurer que vous offrez à Congolais information en temps réel. Parce qu'à un moment où manipulation est l'équipe, mais si Bino ba misusu pe bazan na stratégie na bango manipulation. Boye bien ngo. Bon sale la biso ba émission, bon la kisabiso bililia mapinga na biso, nenge bazo bunda, bon bete la biso masolo ya enjeu ya mboka to comprendre ba dynamique ya mboka. Nde bongo beaucoup contribuer na bitumbo ezo salama. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka